Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Nzela Lola. Eska Bonzambe et Kitaranaloye, mon amour, Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fotasimana, Antoero Bakenzama Boye, Tokwaye et Wapi, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Nabanonion, Stoba Soutenam Moussalo. Et là, je vois le pasteur Fezamis, il y a la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Moukoya, Motema Vivence, de Homo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, que le Motema Papa Emmanuel à Boston. Les frères Papi Kongena, nous sommes de cœur avec vous, papa. En tout cas, frère Papi Kongena, Nzama Lola, a consolé Motema, na ope Motema ya famille, Mobima Kongena, Iskabazola, Nabiso Pena, Mama Sylvie Wachin, Oyo Awutuko Bungisa, Maman Naye. Donc, frère Papi Kongena, Ana Matanga Bungisi, belle-mère Naye, na Komoya, Mama Bambi, Kumpela. Donc, Mama Bambi, Kumpela, Oyo a Tikibiso Awana Kinshasa. Bien-aimé dans les seigneurs, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fota Simana, Antoero Bagenzama Boto Kwaye, va bien-aimé, Bande ou Babenga Ibiso de partout, Balanda qui va émission Tozo Sala, le lot bien-aimé dans les seigneurs, Yami, Mossal, Yanza, Memok, ok, Boyebi très bien, au Peke, Tomeka, Kosoane, émission le lot, suite, il y a disparition, il y a papa, il y a Moisi, il y a papa Nabiso Mato Samuel, Makamwe Bele, Ezo Lobama sur Liwana, bien-aimé dans les seigneurs. Yambi ndeko moko oyazali collègue il y a papa Mato Samuel Tomé Kosorana tout au long de cette émission rien que la vérité boyoka message oyo amemeli biso na pokwa lolo comme kempe ko éclaircir ba point moi ebele et na pokwa il y a de l'eau bien-aimé dans les seigneurs tozali na pasteur l'apôtre Basile, ok, boyebi est très bien. À qui je m'en vais dire shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Alvin. Papa, Lilobana Bande Obazola Nabiso. Merci beaucoup. Na Pécho, merci pour l'opportunité. Puis Nzamba Pambola réalisateur. Nzamba Pambola pe bande kunyoso ba occasion ya Olanda Biso lelo. Naza très convaincu que l'émission lelo Dieu va apporter quelque chose dans la vie d'une personne. Voilà. Ok, l'homme de Dieu, tous en assemblée, corps de Christ, réaction non par rapport à Oignon tout et Zolo Bama sur Liwa, il y a Maman Kapi Oyagali, moi si Yamato Sama. Je crois que Koyoke, hein, aux Anakin, aux collègues Yamato, aux Anakin Penaposa Koyoka non, et pas non, ce que le bandé Milto et non. Bon, na ko présenter d'abord ba condoléances. Donc tout se présenter ba condoléances parce que les Kamso est une de connaissances que est donc na présenté ba condoléances à la grande communauté chrétienne congolaise et puis partout dans le monde et puis na présenté encore ba condoléances na papa Matou tika na tango yo ya épreuve nzambe abattre la mutema na yo et puis na présenté pe ba condoléances na maman na famille ya maman so Kapi. Vraiment Nzambe a battu la biso mais sauf que il y a un problème, c'est que moni des fois Dieu parle aussi dans les circonstances. C'est dans des moments comme ça des fois Nzambe a communiqué biso mais Bible zoloba au jour du bonheur réjouis-toi mais au jour du malheur réfléchis. Moi je crois que il faut ezala ba moment où ils permettre biso mutno so ameka réfléchir. Après la vie il y a aussi la vie éternelle pour ezaboze la biso et que mutno se foyer ba nenye akoki komi bongisa tant aux hommes être mon cher vous avez qui n'aime à disparaître et je le vois que lobby yope au disparaître lobby x à kende lobby y lobby kozanga lobby koza oana kuna et je sais que il faut tout bongama parce que les anzela na bisonyos. Voilà. Réaction de cause année par rapport à ba dire au bande au bazoloba sur liwa ya moi ça Mato Samuel au Mato Ebiliwa nae troisième mois sinae et suspect bona boye donc au cours le bandini papa par rapport à bandeko bazolo bakeliwa ya mama Kapi et la normalité nzama ko benga moi nen bon côté bon Paul alobi boye abi quand j'étais un enfant j'ai parlé comme un enfant mais quand j'ai grandi j'ai commencé aussi à parler autrement au moni et ça fait mal et ça là ils ont ça là moi passe dans mon thème tant on déco a joué pas si on te consoler mais toujours c'est comme si toujours encore pour enfoncer papa moni il faut tous à reconnaître ça misala basali na kata munasia mabele na kata mukili yango on a psom bible zoloba la mémoire du juste est en bénédiction mutumala mu tant ba kanisa il faut ba se référer à la bénédiction vie est tellement la réalité vie est tellement la surprise na oyo mutako maîtriser en côté
Alors, na kacha ba surprise wana, il y a beaucoup de choses, mais tu constates que papa Abisso Matou Samuel basi baza okufa. C'est que les aliwa ya mutu nzambe ne mutayebi. Eza makambo akuta nango na parcours na ye. Eza ba réalité akuta nango, c'est un homme de Dieu, il a besoin de notre soutien et non Azan a besoin de biso le luto bando lapider encore. Que basi bazo kufa, il est magicien, il est occultiste, il est tout ça. Matou Samuel wana baza bato ba marqué foi na biso. Ba yembi banzembo tikali ba tube ti lelo. Ok, so ozoyo kongo e poussé na prière. So ozoyo kongo e poussé au lukanzambe. So ozoyo kongo e poussé au kota kona kata profondeur. Alors je crois que des personnes comme ça, quand il a un problème, toko ozwangote comme si toko mopé ça satana, toko mopé ça ennemi argument. Alors quoi moi si na kufi c'est que azabienté, c'est qu'il est dans des magies, c'est que non. Moi je crois que il faut battre que loko na zamutu, il a aussi des problèmes. Il y a kata ba problème na celle que Azako perd dans les basses. Dieu sait pourquoi, ils ont commis les bons et je crois que Tokolo Bezaka tout soutenir une des connexions à quatre prières. Message nous que lancer la famille et à moi si à Matou Samuel que bazolanda yo par rapport à une compréhension où ils a quatre la famille na bango que boyo kanyezate bazolo belape bazo bois qui la paix Matou Samuel mabanga bazolapide quand ningue Tokoloba. Bon, Toyebi, nous sommes des Bantous. Toyebi, il y a beaucoup de mythes qui tournent tout autour de la mort. Quand il y a d'autres développeurs de théories et X né à l'origine, Y tout ça, Z tout ça. Mais au monde que Bible c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend que son nom soit glorifié. Nous avons une famille, maman, la Kapi, tout battre l'ensemble dans mes Papa Matou Samuel Azali Bokilo Nabango Aza beau-frère. Je sais que ça la passe, il va perdre un être cher, il va perdre des Konabango Batika na tout mais tout battre l'ensemble na kati mais surtout que bana bana kati. C'est déjà une grande famille. Maman de Akei mais bana na batikali, cela signifie que la famille continue. Ça ne sert à rien de fingani les lots, de se critiquer les lots, de lobani n'importe quoi et lobby encore à cause de bana to comme kutana, ça ne sert à rien. Si réellement tous les chrétiens ba privilégier ba valeur chrétienne, to battre la bonne kwana, to battre la famille wana bazana kimia ndeko Matou Samuel Azali beau-frère na bango, Azali gendre na bango, Azali moto bango ba yebi très bien. Le quoi bana bazana quatre familles et continuer mais aussi seulement que to battre la kimia na mitema, to ça la demander à ce que to kunda ndeko na biso bien. Voilà, on a koloba comme message. Et puis papa vina ko bakse lo moko. Likambo na vie et zo akamutu. Moni vie yango moko eko faire taire yo. Vie eko kangiso munoko sans que muta biso vanda kimia. La vie peut te faire taire sans que personne a biso que silence. Oui, il y a un verset dans la Bible, j'aime ça, mais aussi tant qu'à bah violer Dina. Dina Azaki 13e fils, il y a Jacob. N'a évité ceux qui n'ont numéro bon, n'a évité c'est à 40e. Pardon, Dina Azaki l'unique fille, il y a Jacob. Bah violer, mais Bible zolo bah Jacob garda le silence. Mon papa moro ba violer moi na moi si mais moi lobezate. Vie ezana makambo susu okutani na ngoboye. Yo moko mukolo likambo zangi eloko oloba. Alors batu ba comprendre que ndenge suis l'autre eko zo apeyo. Ndenge suis frère Matou Samuel eko zo apeyo. Lelo tam suye ba ko bengi mtakisi mo ebite yo lobi ba traiter onani. Lelo tam suye ye ba ko bengi magicien mo ebite ba ko traiter onani lobi. Nzambe kande mutaye. Yangwana swinde kuna biso azwi likambo. Toko apprécier te ya lapide na Hollanda. Batu asali boye, c'est un magicien, misala ne bimi, misala ne sali boye. Moi, Naomi tient na place na ye, qu'est-ce qu'il sent? Et ça le passe na mutema ke ba oh ya ye. Yango remarqué na kati ya yango remarqué na vie surtout na communauté chrétienne des Araso muta jui. Son Zamba sungi mutu penda comme ozwa na vie na ye a changé maman milieu, a changé maman communauté. Pourquoi? Parce que
biso communauté chrétienne ou surtout biso bato mwindu soki ndeko na yo azui tokoma maman ko suspecter que c'est ka koti ba lo c'est ka comme na magie mais toza bato to sambela nzambe apambola biso mais to lingi pété nzambango je disais que moni ni comme na vie et ezwara mutu nyonso et que on a besoin de nous soutenir et non pas de nous détruire, de nous soupçonner, to bano sala makambo déjà que bon le coup les juillet to bani ko bimsa mambo belando le bomoni na corps de Christ na communauté chrétienne to sambela nzambe apambola mais une fois pe mutaji to za sous d'accord c'est qu'à côté ba magie c'est qu'à côté ba loge ndemo pe na corps de Christ to ebi que vie chrétienne et sa vie à be prévé vie à ba combat mais lorsque l'un de nous a eu problème on a biso comme c'est que nzamba zana été c'est que nzamba tiki c'est que amta ba magie nana ngwa c'est nzamba na bible a un problème té asate même Job c'était l'homme le plus intègre à l'époque na mais bible so ba kuta na ba problème au so lelo toko pese ba communios voilà na sengi bato batela mitema vraiment tout c'est notre frère a besoin de soutien na biso et puis na sengi na belle famille na ye to batela toujours nzambe na mitema voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu to kotisko na élément mo fonata on lo bela hotel lo lingi nini bandeko ba sala ki atika biso na mukilese ezaki lo lingi nini zaga nini bazana bango na ebi bango mais au moins ko créer polémique ko créer banini nzamba lakisa kinga groupe moko boye bo bazai ko comme ça poison babi mo nani ennemi ya moto za ya kati ya ndako na ye ba nzamba lakisa kinga groupe moko boye ba bazaki ko comme ça poison wana bazaki bato bazaki na entourage na ye mais bandeko wana bayeba ke bazotambola na makila ya lewan de l'Éternel na mutune parce que bible lobi ala ke la mama be oya kokokisa makomi bakoza lokola Judas des problèmes za na nzamba lakisa kinga bango mais soki to lobi makambo susu e ko créer ba makambo ebele ko créer ba problème ebele et ça malamu te ezaka bano ya yemo ko azalaki na bango na gospel bayembi eza bayembi bayisinga bayembi ya gospel atuninga sikwa bili boso na ozomona nini l'homme de Dieu to la maman moko apesa témoignage nzama talisaki na alemoloto na lola et par après batalisi susu ndeko ya tchelaki alemoloto ti poison qui pona ki akufa eza moyemi musicien chrétien par rapport selon ba révélation onzama talisi bonambo réaction na ekozani papa bandi webele ba meka mpe ko benga biso ba meka mpe ko poser ba question nzokande ndeko oya bomaki alemoloto daka ke musicien moko chrétien muto tchelaki e poison pona ki alemoloto akufa poison etamola ki tine gomi na mabona eblo moya bon et dans la deux questions moezana oko répondre plus bon babiloko ya onde et détruire l'église biloko ya ba poisonnement mama oyo na ebi penate na yoki ka ba audio na eme elonga na ko yebisa babiloko ya onde et détruire l'église na to le citer verset mo bible zo ba la mémoire du juste est en bénédiction moni ezala babiloko mususu bandi ko lo bango na endroit ya mutu. C'est comme si on crachait le colopé à Moutouana. Nous savons que Alain Moloto, c'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Et puis, Lélo, Tozo, Pessanda, mais merci parce qu'il est dans les repos du Père. Alain Moloto, c'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Et puis, aujourd'hui, nous sommes convaincus et persuadés qu'il est dans les repos du Père. Mais, Babiloko, X Moutachagi poison, Y Moutachagi. D'ailleurs, ça contredit la Bible. Bible Zolobake, vous vivrez des breuvages mortels, mais ils ne vous feront rien. Mais ce qu'autant un ouin de dia qui poison à Koufi. Au moment où ils en ont au contraire. Et puis, il y a mis baleza au semé troublement na katamité ma yabatouana. Alain Moloto abimi sibana. Lelo tozana ba pasteur à Tom ce que j'ai sali tozana ba groupe wana nyonso ba personnalité wana nyonso oh lelo ba ça la fierté ya musique chrétienne congolaise oh lelo ba ça la fierté ya corps de Christ mais ko zwali kamune tiboike na kutena ye moko ayebi singa nzamba tali singa ke mutachela ki poison comment Dieu a
on a bible que vous biverez des breuvages mortels et ça vient le côté mais yemo quoi que c'est sûr que alia qui poison akufi donc nzambo ale molo to sala azanga pouvoir pona alongole na kata musicien chrétien mutatu a commissaire poison na nzoto no papa babiloko wana ti tangu mutu azolo ba déjà biloko abo tangu azolo ba ke eza bato bazaki tout autour na est-ce que ba consulter par rapport médical parce que ceux qui poison ils allient il faut mettre traitant ba perception que Alain Moloto akufa suite ya un empoisonnement mais ce que tant biloko wana nyo ça te mutu moka la mukika les gens doivent comprendre que la justice aussi existe et que makamsu so ba tio devant la justice boye et ko po kanga vina yo. C'est parce que seulement que la loi ne table pas sur les choses abstraites. Il y a un moment où c'est permettable n'importe quoi. Dieu m'a dit que Alain Moloto n'a coûté un Isaac empoisonnement. Est-ce qu'il va consulter un rapport médical? Est-ce que le médecin traitant d'un mutalobi? Est-ce que le médecin traitant d'un mutalobi que votre frère a été empoisonné? Non. Parce que si les poison il y a solo, il faut qu'il ne peut tout qui médecin. Médecin a perception que bon, ne qu'on a bien on a coufa réellement na poison. Parce que prophétie à solo, il faut confirmer réalité. Ce que avez une parole de connaissance à solo on il faut confirmer réalité. Donc on a hôpital to consulter médecin traitant le week-end. Voilà votre frère, Liwana Isaac dit empoisonnement ou bien quoi. Mais ce qu'ils ont bon côté. Au monde qui va bilo quoi ils ont allégation grave. Et puis par rapport à l'église et c'est mes confusion na kacha mitema. Il y a au monde l'église c'est comme méfiance. Ok, le pasteur il faut garder maïna il faut simbelo ko boye pasteur boisa na confiance à muto te okuna ana confiance à muto. OK, tant que Christ a béni biso a désigné biso ba frère. Les frères sont des personnes qui sont ici d'un même père et d'une même mère. Donc baza bato ba bimina libota moko ba bata makila entre bango ya la méfiance te baza ko bika na kacha confiance wa. Est-ce que ba biloko ro x achela ki poisson y et longo li confiance na kacha ba. Et conséquence na ngoza nini et fragiliser l'église. Lelo et commence au kété il faut garder maina o tala moninga mais o tali na miso bien te akobo mangate. Est-ce que akochela ngelo côté? Est-ce que akosala ngelo te diaba biloko. Et puis on a insisté sur la prophétie. La Bible nous parle de l'usage de la prophétie. Prophétie, c'est pour édifier, pour consoler, et puis pour rebâtir le peuple. Mais la prophétie, et puis ça a un argument à l'ennemi. Que bon église ou ana bâtir la batnini poison. Maintenant muto a bon humanité. Tant que kabiloko. Alors non, moi je ne peux pas me convertir parce que vous-même tama comme nabi. Moi je crois que les gens il faut Batoupé a besoin d'encadrement. Mouta cause à la prophète, à cause à la prophétesse, mais les gens ont besoin, il y a encadrement spirituel. Tant aux juifs professionnels. Et puis merci Seigneur. Et ça, bilom sur la vie, et ça prophétie, mais au cours, gardons pour toi. Et c'est le monde à talisio au bon bien pour nous. Parce que tant à l'obi biloko, ça profite à qui? Et ça, nous. Ok, quand on mutute, on interpeller mutute. Il faut informer le corps de Christ que non, Alain Moloto a été empoisonné par l'un des musiciens chrétiens. Non, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez les prophéties. Bible est en lobby que tu examines les prophéties parce que Dieu lui-même savait qu'il y a le kuta et vous allez béler. Pour nous, selon Nano, l'animamo, à quoi c'est? Bon, il n'y a pas un fondement biblique. Prophétie, il faut les enfants bibliques. Mais oui, mais la Bible dit quoi? Examiner. Ce qu'on ne peut pas examiner, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste oui et amen. Monsieur c'est dans la catégorie que Paul a zoba expérience n'est pas mais ça pas monsieur Paul la mona OK ceux qui peut-être à lobby en boyer bantamuki bakoka ko ni mete ezali selon les écritures bon merci beaucoup. Expérience n'est pas non le problème qui est là c'est quoi? La Bible il y a des choses que Dieu a voulu à ta disposition à biso et il y a aussi des choses que Dieu lui-même n'a pas voulu que à ta disposition à biso. Prophétie aliwa ya Alain Moloto net que secret non ebimi que musicien chrétien muta empoisonné qui nzambe il fallait pas révéler. Non mais nabi so nzambe a révélé la disposition na biso te yo kaka c'était so nzambe a révélé des prophéties na po ati epsoni.
Ate Abissoni. Même les Bibles, non, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Maman est dénoncée, mais cela où écoute na kati accord de Christ Yamabe, qui est pour ce côté. Bon, oui, il faut dénonciation à Ezala, mais et ça la mandeni. Boité. Non, mais son talenti na teva bi. Boité na ne. Selon que moli moto nazonga non. Mais non, Bible et lobby boy. N'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez les prophéties. Prophétie examiner en haut. Prophétie maintenant sommes tapés sur prophétie, il faut examiner on a espoir discernement et puis Dieu nous a donné un cerveau. Ce que yo examiner prophétie ya maman o examiner mais quand on est biso. Koyo kango déjà. O ya lo eza lukuta to ya solo. Non, et ande dans fondement biblique té. Ah. Dans fondement biblique té c'est que ça nzambe té. Bon, Papa yoka kena malembe. Prophétie oyo, ça n'a pas de fondement biblique. C'est que ça y a oui. Oh. Mais pas Nathalie. Oui. Yo ozandeko ya musicien yo aya ko tela le moloto pozo. Non, moi j'honore les faits Alain Moloto. J'honore tout ce que cet homme de Dieu a accompli. Bandé moné na la nango na la mukara nango. Bandé moné na progressa. Que vous disiez? Et puis bah on crée nini entre la famille biologique il y a Alain Moloto na bano nyos Alain Moloto atiki na héritage spirituel wana o atiki. Non mais papa bah c'est protéger neni yo ebisi bango ke ba tuano asena bango batchela ki poison wana. Kasi base la prière. Te kasi ba comme na méfiance wana. Moi te que méfiance wana et ça une division. Bah on s'assoit na considération te ceux qui oui mais bon Jésus a na confiance dans ba disciples nyos tout. Mais oui. Oh. Mais Jésus a dit na kutuja na Bible yo mutoza pemene kenena tunabo ke prophète Gédéon Bekam. C'est qu'il y avait d'autres disciples oh Jésus bana kolinga. Bazaki 12 disciples Jésus a dit 3. Ba matina ngoma ya papa o mona ki ngote. Non, tant Bible. Non, tant Bible et lobique. Jésus azaki na 3 disciples abano linga mingi pe na 4 3 azaki na moko. Cela ne signifie pas que Ezaki non. Ezaki problème il y a dimension spirituelle. Problème il y a amour ou amour il y a dimension spirituelle. Il y a un autre temps dans la Bible on remarqué les restes il y a disciples là tout ce que mon avons bien à œuvre. Donc ça dit dans quatre accords du Christ nous avons appelé ça ba toute dimension. Nous avons appelé ça ba comme ça bon amour ou amour tendance que Yesu avano kabola bango non. Mais ayeba qui selon ba don selon ba grâce je crois que parabole il y a talent et répondre biso. Monsieur soit PC 5, monsieur soit PC 3, monsieur soit PC 4. Qui a bana kolinga na ba o. Il y a un lobby ezali par rapport à dimension. Il y a un abeille par rapport à la dimension spirituelle. Non, kolinga bango nyonso ndemo c'est faux. Faux. Bible écoute zolo baké, nzambe écoute bazolo baké, nin. Côté ya Esaü na Jacob. Dieu a aimé Jacob mais il a haï Esaü. Wana Esaü et comprend il y a ba traduction. Ba traduire ça bien tes place wana. Place amour wana za place à préférence. Dieu ne peut pas haïr. Comme na susko na bando bazolo na biso. Ba o ba ebike Alain Moloto akufa na poison. Pono akufa na poison. Non, pour nous. Ok, non, côté à frère Patrice, Oyaloba, liboso la caméra dans émission moto ça na Kazarema, il est pas boya que aller Moloto akufa na poison, tatika comme on dit. Ok, non, côté à frère Patrice. Non, bon, pour nanga, et l'autre a testé nga liwa ya fait Alain Moloto, et ça un rapport médical. Parce que ça pendant que Alain Moloto a été empoisonné, ça non. Papa, toi na Kinshasa nous sommes des Kinois. Ville na biso isikila na ba vivra na ba rumeur. Qui les a boyé, to vivra, les gens vivent par des rumeurs. Les camboucos en à gauche et bimine à droite et cause à bimoué. Maintenant si ça n'a pensé wana, il y a par rapport il y a prophétie au. En même temps on peut sa prophétie. Il faut retenir compte à ma camion. Prophétie je pour construire. Prophétie je pour édifier. Prophétie je pour et sang sabbat. Et cause appelle et qu'on l'a tapé caractère mot il y a châtiment. Mais au moins habite dans les principal pour nini et sang sabbat. Mais tant yo au web sabbat tout que papa les molo dia ba yembi na eka wana papa au semenine. Vraiment. Et puis, tant au crée Babylone quoi na veuve ya papa na aller azana atika bana atika sko bana wana vis-à-vis ba papa na bango wana ba pasteur Atoms ba pasteur Henri papa ba nyos tu wana collège wana nyos ba nyos ba travail wana bana ba ko mutala bango ke ba papa yo bango de ba tshela papa na biso pour ce que ça n'a pas de sens. Na message au PC to comme na suka ya émission na biso si je me mai les années pour na libota ya nzambe
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, bon, avant tout, il y a un programme Moko. Le programme Moko, il y a jeûne et prière chaque mardi seulement. C'est un programme que le Seigneur nous a donné. Alors, et ça, pour nous au jeûne Nabiso. Nous au yo que année et si les la robienté. Moutinyo soyebi ko zara na makamuro comme na vino chaque fin de l'année. Et puis moutinyo soyebi que année et bande la robienté, ils a programme nzambe apesa biso. Ils a programme à jeûne prière to endogéné de 0h à 18h. Mais ngana bana to bando za likolo ya ngomba. Alors moutinyo so ozana besoin à jeûner na biso abano bien biso de lundi. Asi so que papa ngana o jeûner pour na likambo otindi ba sujet de prière na yo, biso to ozana ngomba mardi. Mardi to bano zana ngomba banda tongoti 18h. To bondeli o nyos tout oyebi que année si la bientôt oyebi année et bandela ko bientôt to comme na fin de l'année et puis on a profité pour na sabatuke au moni to se laisser na kacha ba distraction te année et comme aussi là to comme na besoin to tala nzamba bande na biso nini akomo ke succès na biso nini yangwana Dieu nous a donné ces programmes. Alors thème na biso ezali tire mon âme de sa prison. Bimisa eli monanga na kacha prison. Yom to bakanga ko que chaque fin de l'année okutana likamoko okutana réalité moko. Je crois que fin de l'année oyo nzamba nga bimiso na kacha prison. Mais thème na la biso lelo nga to parler sur détruire les alliances maléfiques. OK, comment on peut les détruire? Bon, na olinga soki okoko permettre ba omoni na mukanda ya Ésaïe chapitre 30 le verset 1 je crois sur batanya nzamba zoloba malheur aux enfants rebelles qui prennent des engagements qui font des alliances sans ma volonté. Ba famille to botami na ngo oyo ba famille na biso batu mwindi oyo to bimi na ba réalité belé to bimi na katsa makambo belé o lelo et ça là que beaucoup de gens soka vanda talivine à comprendre qu'est-ce qui arrive dans sa vie. Mutum so a comprendre makamni comme na katsa mariage nae mutum so a comprendre makamni et comme na katsa ba affaire nae mutum so même azaona mais azwe baté na ba relation et a okenango wapi et na katsa ba prière Dieu nous a aidé ya faire comprendre biso que makambo belé to okuta nango source nango ezaba alliance maléfique. Donc Seigneur faut prier. Oui. Quand zo ba na ba païen to na ba chrétien. Au moins bon, réalité spirituelle tant to parler réalité spirituelle possible na ba nzambe. Ba nzambe. Ya ba nzambe ze preuve que nzambe azo lekisa bango Satan a cause na pouvoir sur ba vie na bango. Bon et lorsqu'on a kolo ba place ya nani. Est-ce que bi kana ba tebele ba osambela lelo. Ko sambela wana ka eza sur les plans spirituels pour na eza le roi désobéissance. Nanden aza mutu motam sous famille na bango ba sala ba pacte na monde à ténèbres que bango ba ko sambete il faut ba se retrouver na kata ba loge parce que yesi koyo akomo sambela mais yemo ko sama ba te que nenga ko sambela a désobéir place moko et que le quoi désobéir ba esprit wana et comme ko oppresser vina siko solution na ngwesani il faut que ba prière mutu ezala à la hauteur pour akwe sa biloko wana parce que so prière wana est comité na ko pese exemple mo Pierre yesu abisi Pierre marche Pierre amoni yesu likola mai Pierre abisi yesu abi kolosio ezayo ordonné nga na sanini na tambola Seigneur a pesi ordre mais tant à tambola sali première pas deuxième pas bilobi tant va se rendre compte à komozinda dans un certain moment ça qui à la hauteur donc ezaba tusунde a osambela neza désobéissance est-ce que désobéissance wana pour monde de ténèbres et opérera dans les vides Satan opérera dans les vides monde de ténèbres et opérera na ba droit. Yango moni yesu alobi le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi. Satan a soit linga touché via mutoluka ba droit na ye. Yango moni ça ko chaque fois na oloba makambo beaucoup plus na otala bana na nzambe ba chrétien. Mais bana na nzambe ba chrétien ba on baza déjà sauvé. Non. Au moni ko comprendre ko confondre sauver na délivrance té. Parce que so da sauvé donc nzambe a sauvé a bikisio mais a beaucoup délivré yo. Non ko boya wana comme l'homme sus nzamba sauver yo abikisi yo mais si comme muto nzamba sauver côté na kata ndako non il faut pas que ce soit na eti soit na ya moi ande délivrance balandele siko parce que muto wana avant comme moi na nzamba ngina moi na satana et ça muto sur exemple asimba bakisi côté banganga asimba bakisi peut-être pour ayemba bien peut-être pour mibali balinga kae peut-être pour akomana mbongo parce que muto bongo tanga comme sauver ya miye sur le ko la kolope mobix on ne peut pas dire que le quoi ka ya miye ceci non il faut ba yebse mon papa l'alliance no sala Jézabi. Il faut ayano ezaba to souti lelo a détenir ba pentacle. Atika ne donc a bon motema mais azana ba formule magique au à garder la carte na. Et ba comment on ça mais la mabe mobo a sala ba conséquence comment Holanda. Merci beaucoup. Et oyebi pensez moi elinga merci Seigneur. Oyebi tant Jacob abimi ndako la bande.
babi Rachel a bien ba Téraphin mais est-ce que bi que ba Téraphin et bomisa ba Téraphin ya Jacob wana ba Téraphin ya Laban wana et bomisa moi si au Jacob a banolingami pourquoi parce que tant ba kena ba Téraphin na ba Téraphin wana Laban a landi bango ti azui bango pourquoi azui bango parce que bazana eloro na ye na spiritualité sozana eloko Satan sozana eloko Satan na kata nzoto no Holanda eloko Satan et ani ba alliance au temps sous ba parents ba sala na kombo na ezala mutu musu papa na bango azaki mtaba loge maman na bango azaki mtaba magie famille na bango famille mo contrôler na sorcellerie na magie na coutume na tout ça et que so mutu akomosa mais il faut kata biloko wana soit kati biloko wana te e bana ko oppresser vie na ye yango mona mutu musu so avandolo ba nga na kotinga ngate papa azaki na mbongo ebele papa azaki na ba camarades lelo na koka ko s'en sortir ni na musala ni na mariage au kota libala o ekufi au sala o ekufi ça même na ba musu moi c'est ça ba avortement mais il se pose des questions ba avortement et uta mais tam sub alliance makila et salama déjà bazwa makila na bango ba sacrifier yango moni ko po mutaza la sauver na délivrance il y a deux choses différentes et puis derrière délivrance c'est ça base de délivrance c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce mouton a besoin de délivrance, il faut animer la Jésus. Et tant que mouton a animé le jusqu'au, il faut nous saler service ou la thérapie spirituelle. Baba nous l'année est-ce que yo et l'oni et les kanakacha vino. Parce que so ezagi bongote, ne engeza la question ka bongoli motema, vina mba mo ibongi, makamni no swe simbi mais toko ba no tambola ngana yo. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de sérieux problèmes. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des... Oui, et c'est ainsi qu'il faut toujours expliquer Makambo. Et c'est ainsi il faut rompre l'alliance maléfique. Il y a un senga na batu. Yom tu ebi kanesi ya kobiente ko manquer biso na service oté. Et c'est ainsi que mutusko balandele na service moko spirituel pour te rompre l'alliance maléfique. Parce que moi je dis ceci. Papa Alvin, ba famille to botami nango. Ba milliers to koleli. Les lots est pour beaucoup, il y a des échecs, il y a des déceptions, il y a des belés dans la vie. Et ça, il y a des belés à côté de Simba qui cité. Mais ma kambo basa na kombo. Est-ce que il y a une alliance soit partie à kombo? Ba pesi mutundoi. Oh non, yo nozana to pesi au combat X, to pesi au combat Y. Parce que tant ba pesi au combat mutu, peuple de Dieu. Tant ba ozo combat tata moi si papa kulu tu maman le ki ya ba pesi to anoko. Yeba ke ba pesi au combat mais ba ozo esprit mobimba mutu ande ba otana katina. Yango mona tant nzamba kutena na Jacob a se préoccuper le local boso na Congo. Jacob kute soto banozonga banda Abraham. Au moment que l'eau liboson zamano se préoccupe et à combo parce que les noms portent un esprit. Et ça va te bénir par moment complication les aïetés mais combo va pêcher wana. Tout ça peine alliance monsieur salama na ba sexe. Mo bali moko to moi simo okunda connaître na vie lelo ba alliance ne écoutant la kacha vina. Ah bon? Oui. Donc yango moni ba te belé et alliance monsieur pezali na OK rapidement mais peut-être va comprendre que j'ai beaucoup à dire et ça peine ba alliance monsieur ba misa les a maloba. Papa moi maloba o. Nyama ba kanga ke na maseki. Mais mutu bazwaki na maloba ozomona les autres détruits va faire batebele na cause exemple mo simple mais et kanga va faire batebele ça bana basi mususu ayebisa mobali mo alobi yo so boyinga na bali souhaité yo so boyinga na ebite vina nga isuka api et lelo ayebite ke maloba o aloba wana yango nesko Elia vina parce que la Bible dit que votre oui soit oui que votre non soit non ayebite ke maloba ki aneza ba alliance momba Elia vina et l'alliance soit côté. Et puis quand Dieu vient à nous, il nous parle. Il te parle, tu es mon serviteur, il va que vino ezalabwe. Même moi quand Dieu m'est à Paris, tant Nzambe abimé les ngai. Absinga na poni yo oselanga. Apesinga basi na ministère na. Absinga ta otambola boy o kendeboy. Alors, n'a fait comprendre le peuple de Dieu par rapport à sujet au Isaac, il faut mutunyo so oibakole kana service ya prière à délivrance. Pour Nzamba bimso na ba alliance à famille. Ezabilo msuso ba alliance wana ekuité. So ba alliance wana ya brisé. Yango mona vie ezo tourner ka place moko. Yango mona makamno et tourner ka place moko. Bible elobini. Et bitango Abraham apesa ki dit mais pas Melchisedec. Dit moi na pesa ki wana ezalaki apesa ka dim te mais ezalaki apesa la pe ba ne pe dim. Donc ce qu'il a fait est porté pe na compte abano mais wana aboti nante.
mais Bible solo batanga kutana Melchizedek apesa ki di mizaki eloko ezaki apesa ki on peut prendre compte ban. Voilà un peu penser dans zaki on a évité ce qui likamsusu yako baxé ça. So tant on beti les sonnettes que et dans la alliance mususo bimana mobali mobo par rapport rapport sexuel éthique au confesser ma bango au prier au sala nini pour la cause à délivrer donc pour ceux qui osent ça le rapport il y a des comment comme mobile mobi manae et ça base peut qu'on bloquer du pambolino. Oui, et ça base que tu qu'on bloquer bénédiction mais qu'on bloquer finalement bébé parce que c'est que ces alliés moyens canon très très efficace au diable à pénétrer via facilement. Et ça la bat nous dans le barabaza ba agent ba représentant spécial ya monde atteint ba excuser bato satana atinda bango wana bit na bango ezaka pour battre détruire ba vie à battre. Et puis ba supporter parce que nous prêchons la parole de Dieu, il y a même des esprits au batambola uniquement mibali to basinzamba on a pour battre des trucs à organe génital à battre. So il moi no baby. Donc moi sinon surtout abimana mobali. Oui, moi sinon et ça na battu. Oh non so abimana mobali a constaté que à comment mon a ba manifestation mais la plupart parce que tout ça il va délivrance soit na trop. Na coûté na ba délivrance soit na trop. Na coûté na ba délivrance même mon a mutu et puis papa na comprendre na comment impuissant. Moi si mso mon aza moi na muke mais a comment frigide. Et so landi bien au comprendre que tant au bando pénétrer dans quatre services après comprendre que il faut que problème il faut éthique là. Oui, à kutana kana mutu moko et oui, ya misama benunde mutu wana a détruire. Yango tant on a terre na ebisa ba que mobali nyon sope moi sinon mon frère ma sœur ba sanctionner nzoto te. Ko landa no plaisir te. Mais plaisir à 5 to 10 minutes c'est ko détruire vino mbimba. Yango mona lelo o ebate et loroni na ko sala benzo kande za muto yo onime ko kutana na ne a détruire vino. OK. Voilà. Parce que par rapport il y a le bipo que dans ce qui sa question na papa. Oui. Mibalo bande bakuta nango parce là na bango bakusha na bango batika toujours semence mabe ko bebisa vie na bango. Parce que question na ngeza boy. Parce que à propos ya Sarah. Oui. Sarah o ya zala mwasi ya Abraham. Oui. Bible tika ko le belongo te. Na ko poser question. Oui tout non. Bible zo lo bake. Sarah bakutani na Pharaon. Pharaon a louli Sarah moi c'est Abraham. Oui. Vous comprenez? Mais l'Éternel, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens n'ont quitté la Genèse 12, 14. Pharaon, les grands de Pharaon, la vue aussi et l'inventeur à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel, frappant des grands pleurs, Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Ce qu'on quitte sous Nassé, au monde que Sarah n'est pas Abimelech. Je demande quand Sarah Abimelech, mais Nzambe ya Lola, à moins que Abimelech, tant à comprendre que Sarah, c'est moi c'est Abraham, Abani costume à Sarah. Nzambe a frappé et bakei. Mais côté Pharaon, Nzambe a frappé Pharaon. C'est que l'accès que Pharaon Abimaki na Sarah. Mais ça là, il y a Pharaon, il y a ma bêtise quand on a Sarah, te pour que quand on fait que promesse n'est bonne à vous. Parce que quand il s'agit de côté, Sarah a 5 ans qui répétence na Bible était. Moi infidélité peut être na kacha Sarah. Kasioka tete est-ce que vous êtes d'accord na que Pharaon abimaki na Sarah? Il y a un Nzambe a frappé. C'est ce que nous dit la Bible. Abimelech abimaki na Sarah, te Nzambe a épargné. Likambo Bible et lobby na wanga na ngokoni. Bible lobby Pharaon lobby aussi l'esprit pour ma femme. Mais il faut à ce que tant jouer le quoi moi sinon qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'avait frappé, non? À coup ça qui est. Mais c'est ce que dit la Bible. Non, on a la Bible. Hein?
Non, il faut oui bah mais minimum mabe tika ke na nzota sarate non question minimum mabe ke kangi pambo ya sarate na faro mutadana na ba non question minimum mabe te mais question il faut ba désastre au yak en Égypte pour basi même moi ça mutu parce que esprit e bando tamona ça mais malobe sarate on ne fera pas parce que yo zo ba ke défense ya baso ba bimana ba mba batika ba semence ko semence ya mabe ni faro tika na sara parce que pharaon na kalabadai matabakisi ba magie. Oui. Est-ce qu'on place ou ana sikoyo yango moni siko na il faut je crois bien que tenasi ça passe yango moni kasna sisa te na tikalo te tala moni promet abou il faut qu'on comprenne le degré de spiritualité parce que Abraham azaki na spiritualité mo élevé par rapport ya nani pharaon voilà il faut qu'on admettre en malgré que na niveau spiritualité Abraham azaki na spiritualité élevée yango mona tango pharaon a vu moi spiritualité Abraham est frappé. On a versé dans les Écritures. Mais c'est ça justement. Oui. Abraham a un niveau spirituel élevé que Pharaon. Il y a remarqué que tant que 6 mois sinaï. Avec un fidèle. Non. Pas Abraham a dit non non. Il faut toi na société ni. La société il y a époque où ana. La société époque où ana. Isaac la société moi Isaac très caractérisé. Donc ceux qui roi Isaac. Bando bako comprendre que Sarah avec un fidèle. Période douane Isaac période monarchie non Sarah n'était pas infidèle mais Kola là déjà dans mobile société mais Abraham a lobby très bien non abineto kende be ba CP là non pour na beauté ba ko bomo pour na ngai alors ceux qui te commis place loba ke nga na zanani ndeko na yo oko limbisa na yo. Non, la Bible dit ceci, divorce et cause. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Depuis la 6e ambiance à émission na biso. Bonzambe na bonzambe lo les autres apôtre Basile ana sepene makase aloba bien de la part du Seigneur. Papa na tike le temps o exauter bandeko to une personne na sugato des annoncer émission na biso. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, tika nzambe na lola apambola biso nazo sambela et puis tozo kota na kacha service na sa prédication. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'ai béni ces moments. Tika mutunyo sur occasion, opportunité. Ya Olanda biso pendant ces quelques minutes. Oaza maladie abika, oaza na problème à soi solution, oaza ni kimia azwa kimia. Nzamba touché pas visité vino, mais quand se place oaza na kombo sous amen. Bandeko pendant quelques minutes qui m'est réservé ici, nazo toujours parler sur la destruction des alliances maléfiques. Mon frère, ma sœur, avant na banda, je crois notre sa programme wana, toujours toi na programme moko ya jeûne et prière chaque mardi. Wana États-Unis, wana Europe, wana Afrique, wana Océanie, oza partout tu as des problèmes. Yo mtebi ka nesi de la kobiente. Yo mtebi que chaque fin de l'année za makamwe comme ananda kuna. Yo mtebi que chaque fin d'année ils ont la pression moko. Yo mtebi que chaque fin d'année muta kufa na famille na bino. Je crois que programme nzamba péché pour na yo. Alors ceux qui au gêné na biso, benga biso de chaque lundi benga bi papa, ngape na okota programme ya jeûne wana. To peso ba sujet de prière terme na biso ali tire mon âme de sa prison. Yo mtebi que année et bandela ko bien te programme aux japonais. Mais yo mtebi que année si la ko bien te et qu'il y a des manifestations et ça manakata ndako na via bana yo. Je crois que année oyo, je crois que programme aux japonais chaque mardi émission to salango tout ça lango lelo eza le 20 lelo je crois eza jeudi tout ça lango jeudi nous sommes les 23 ou bien les 24 de to sali émission donc na habité nzamba permettre autant lango na date ni yeba que to bandi dia programme na biso ya chaque mardi to bandiango ya chaque mardi tout ça l'émission je crois toute la dernière semaine il y a mois d'octobre 2019 alors na habité quand est-ce que ozoa okutalo ti ou alors so taliango comprendre que tout ça en plein service en plein jeûne et prière il y a chaque mardi biso toza na ngomba benga biso to na plus 243 89 69 16 721 alors tous autant un passage moko na mukanda il y a Ésaïe chapitre 30 le verset 1 j'ai lu au nom de Jésus Ésaïe pardon Ésaïe toujours un livre Ésaïe oui Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. La Bible dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bandeko, et là on a battu sur Soto Lobela Awa Ezali détruire les alliances maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, monde à ténèbres et agissant dans les vités.
mokili ya molili eagisa pamba te makambo ozokutana nango na vie makambo omona na vie bana baokufa misala ezokufa yo mama mariage esimba te osala ba fausse couche osala ba avortement makambo okutana nango oko maîtriser même santé no bien te elo yo wana basala ki opération mais munganga lobi faut basala ba opération mususu et so landeli makambo na bien de na lobake monde des ténèbres eagisa dans les vies monde des ténèbres eagisa sur base des droits qu'on appelle des droits légaux Satan attend à opérer na via moto à opérer par rapport il y a ba alliance par rapport il y a ba pacte ça enfoui na kati ya moto wana tam su yo ko mona ke ozabi okotanga ngate mais oyebite nini ba parents ba sala tam su yo mona ke oabia okotanda kwa ngate mo oyebite mo bali obo vivana na kufa nini sala tam su yo ko mona ko abia mais oyebite moi si obando tambo nini na sala nango na répéter pour na olobate monde à ténèbres eagisa dans les vies monde à ténèbres eagisa à partir ya droits moraux légaux nango na yesu abi le prince de ce monde vient mais il n'a rien en moi mon frère ma chère alliance ni ya famille oh et réclamer vino lelo alliance ni ya maloba oh lelo et bloqué vino alliance ni ya sexe ça oh lelo et détruit vino mukanda ezai bible elobini elobi malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Tant que la Bible est awa qui font des alliances sans ma volonté, cela veut tout simplement dire Nzambe azolo bilato azo parler sur alliance démoniaque, alliance maléfique parce qu'on parle qui descend de l'Égypte. Oh, tant qu'on va parler sur l'Égypte dans la Bible, tout mona représentation, tout influence maléfique. Alors autant la vie nous bien au constater okutana makambo na vie oyebo définir ngote oyebo pesa ngo pe a changer lelo komaka mtobela bela comme tu as un problème lelo so éthique maladie oh ekena oh lelo so éthique basali opération et simbité basali bo yona ba komo basu munganga komo basu il faut ba opérer yo oh ba biloko wana nde ekene yo mo constater que eke bien te et nanzela mateya oh nzamba za bezo akangola vina okoye baté na niveau famille eloni basala tala lelo okomi na 40e mariage ozwa mobali o ndebo kabwana o comprendre ozwa mwasi ndebo kabwana o comprendre na oti ko sala service moko mwana mwasi moko ko pesa nga rapport to bani ko sambela betani ko sala service na kena famille na ye na kena famille ya mobali ba bisinga ba bi papa moi biso nde to vanda to ane na réclamation à famille bande ko na biso ba papa le na biso mutabala za te nde ko na biso pa mobali mutabala za te belle famille nde baza ko yebisa semeki na bango mwasi ba nde ko na biso na problème en réclamation à famille biso mo bande ko na basi biso mutabala za te et puis bande ko na mibali ba grand frère ne ba sel ba divorce ba 8 fois tam soupe e ko za pe kanao bokola bien bokoni na ba mbongo mais boyebite uta wapi tam sou e ko za la pe situation na yo obando lia bien obando vivre bien mais ta lelo okomo sopa makila okomo mona ba manifestation mo o lelo so ba bi o expliquer o ko expliquer bien te ndeko ba famille to botami nango ba famille a batu mundu oyo ya mona ebisa batu chaque fois nabi monde à ténèbres éthique la mutu apparence mais éthique l'apparence et bio réalité mon frère ma sœur au benga biso na plus 243 89 69 16 721 na habité alliance ni ça na vie na bino alliance à liboso poto ke rapide déjà alliance à makila bande ko ba famille to botami non tant to lo ba alliance à makila to lo be la famille ba famille to bimeli ba famille na biso batu mwindo ya na ba réalité belé ba famille ba famille na biso batu mwindo na ba complication ebele nde o mona mutu mususu voyage mais olota koko na bino mo bokabwana ne kala mazonga kana bandoto azonga liboso musala ayaka osani ne o mona mutu mususu malgré on se déplacer mais olota kaka toilette na bino mo toilette na botika ngo kala mais olota kaka yango cela signifie quoi il y avait des réalités spirituelles na kata toilette wana il y avait des manifestations diaboliques nabi maman moi kene ko foutre la place moko tant comme na kata lupango wana ba bise babi biso to sala ka toilette na po mais amoni toilette kuna mais toilette wana babi ba bise babi na toilette wana mutakoma kuna te toilette wana basukola ngo te basala ke lo te tikala ka bongo bandeko mama na lobité ngalo kwa na koti na lupango il faut na ke bongisa tango ke na toilette na douche wana abongisa bandeko amona place liboko yuta te mutu moka gifla mbata akoya kao ba famille to bimeli nango nde ba alliance makila e uti wana okoko comprendre te tamsio mo ota vino okota ndako nganga te osimba kisite mais o comprendre makambo e uta api
o comprendre ba phénomène na omona na kacha bana e utabi o comprendre ba phénomène na omona na kacha mwasi na e utabi o comprendre ba phénomène na komona na kotinda kwa nganga te na simbikisité e utabi et soko landi bien omona ke ba famille na biso yango wana bien aimé wana besoin de délivrance wana besoin nzamba kangolo na ba réalité wana besoin nzamba bimiso na kacha ba phénomène toi na fin de l'année déjà je crois bien toi na dernière semaine il y a mois d'octobre et que dans quelques jours to kota dia novembre année banda qui est-ce que ici le lokabou et si on a même réalité et si on a même problème wana tozolo belasi détruire les alliances maléfiques alliance ni basa na famille na bino tam sou famille na no basa alliance ke mutako botati tam sou famille na bino basa alliance ke mutako balate tam sou famille na bino basa alliance ke mutako bongate yango remarquer même place à musala soit comme il faut ba baksa mbong soka yo o faire partie d'une équipe éco baksa maté yango même na recrutement soka kombo no zawana bon ça recrutement na toka ko ba clôturer au commune en retard alliance ni basa na famille tam sou basa alliance mutako bimsa mutute yango remarquer comme na ba problème très sérieux tant aux agino na mbongo te walaki non normal walaki na vie mo paisible mais depuis nzamba ko mo sungo ko mi mutaba malade ko mutaba problème ko mutaba estomac mutaba tension o yeba te utapi tam sou loi ya famille zolo ba ke mutako ozo te na kacha famille Joshua lobaki abi maudit soit celui qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho donc ezaki déjà alliance na habita alliance ni basa na famille tam sou famille na no baloba awa mutako botate mutako misa mutute yango mona yo lo kwa au voyageur miso na bango ne se koma epanao lelo olota tata mwasi lelo olota mama kulutu lelo musale baby lelo libale baby lelo makambo e baby lelo o comprendre et makambo na ole sukano e komona na tina bana omona bana boza maile te o comprendre mais bana qu'est-ce qui se passe so on ça ba alliance ba famille bande ko ba famille to botami nango y en a besoin il y a hauteur à prière. Il y en a besoin de dimension à prière. Na te abatuboué. Ko saboter délivrance noté pour na abi soi-disant pasteur moko. Ko saboter délivrance à vie noté pour na abi soi-disant pasteur moko to prophète noto mo po baby ça qui po sa biza ki obibo. Ngana lukano délivrance tété. Et ça notre temps. Nzamba ko binso na réalité wana. O euta na famille. Tension na o euta na famille. L'estomac na famille wana. Maladie héréditaire wana nzamba ko binso na. Tam sou famille na mena alliance mo salama bondobe la belaka. Ba alliance musu peto wana ngoto wana alliance par le sexe. Bande ko na ça ba tout chaque fois. Mo bali nyonso pe moi sinyoso azam to ko sanctionner nzoto te. Remarquez bien. Au moment que babilo ko commence notre manifestation et commence so landi bien. Au moment que ça mo vivra na ye. Tam se koza mutu moko boy omona ke ka bon o ezaka mwana mwasi mwa mbali moko nali aka ba mbongo ne me yatikeli o semence et ça peut alliance et ko ba no détruire vino lelo et ko ba no détruire pe makamna to ça na ba alliance pe par le sexe wana o ezala ke mutu yo o yebité parce que tant moi c'est mbali ba 500 autres makila et sangana et puis quand na katsa makila na pe to za pe na ba alliance ya ba incision ozana mon frère ma sœur o yo kanga bokata na makila boliana makila na ndiko mwa mwasi bo pasola na banzoto boingana to boya na tengana to tika koza jamais c'est prêt est-ce que bakata iloko wana yango ko mona lelo tamso obosana mais za mobali osoko aya tiku yake mobali okuna so aya tiku yake mobali okuna so aya atiku yake okolo ba peut-être famille mais tamso yomo posa à la base yomo posa à la hauteur tamso yomo poko na sala ba pacte na mutu moko yango komo kozo ba tor lelo mon frère ma sœur tant on a délivrance ekoti tant on a délivrance nzambe je peux komi tant nzamba kangola vino landa penda vino bien alliance ni salama réalité ni salama et ça ba tout temps au botamaki ba dédié que parce que ozala no boyo ça no le côté mais on est temps au botamaki papa to mama to ba koko ya famille ba soit que ba dédié ko na cette tramo ba bi mwana surtout ba na mapasa surtout sur ozali pasa ozolanda ozali pasa mon frère ma sœur surtout bana mapasa nde bazaka na makambo mingo wana banzunga mapasa wana basana ba mapasa wana basimba te ba mapasa ba yembela bango batebele ba yeba te ba biloko wana et ils avaient déjà en quelque sorte ko dédié moi na ba divinité mo familial pe ba biloko wana causé ba to rebelle lelo tamso oyo kanga me bokata na makila na mo mbali moto na jeune fille moko bon melango to boya na teto to kendo kabona te za ba alliance makila to sape na ba alliance musu parler non ba pesa o nga na ndo ya papa o nga na ndo ya mutu boy na osuka na ngande na zabwe parce que bobi ke média c'est le temps na okata même mon frère ma sœur na no komi trop tard te nzamba nga kangolo na ba alliance wana o elia o ezo pexo zo mbo o ezo pexo zo musala bien o ezo pexo o sala makamba bien et komi tanzambe akangolo na kata makamba je crois que na sisi bobi ke média c'est le temps mais comme vous le constatez on a beaucoup à dire na ina sambela
pour na yom to malade nena sambela pour na yom to na problème nena sambela pour na yom to la na mbeto hôpital siko yom to zo opportunité la na audio o na obondela pour na yo kando tala ma boko na ngana nzamba o visiter pe a toucher vina Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob tika na nzela enseignement o tika na nzela ya prédication o mutu nyonso akangami na alliance à famille na briser alliance à malédiction alliance à condamnation o ba pese comment noi et comment compliquer vino et comment compliquer musala et comment compliquer makamna yo na so rompre ba alliance wana au nom de Jésus-Christ et na bondeli nzamba fungola vino na pamboli matériellement na pamboli financièrement na pamboli spirituellement na fungoli santé no pe makamno nyonso na kombo estolobi amen tika nzambe apambola biso ko bossa na programme te na pesi na papa Alvin merci na pesi réalisateur na biso merci pe bat nyonso yo nzamba cha ba on a mitema po ba soutenir biso to le kanaba mission boy tika nzamba lola a pambola bino to bossa nité programme na biso ya chaque mardi benga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721 que mon Dieu vous bénisse.